sur FMTV Fondation Maloua Nzambe apambola ko apesi biso susu makoki ya kokutana lelo vraiment mukolo elamu oyo mutunyo salamuki Nzambe apambola pe apesa longue vie vraiment bandeko na ngai nazolebela ka likambo ke foye batina oyo toyelela na mokili ndeko na nga nazoleba pe nazozongela tokoya deux fois te na mokili toyembala moko mabena malamu ebongaka nzela moko bisengo nyonso tozowelela oui po babetelo maboko ki abumaki nzoto azwi mais na suka makamu nyonso ebaki liwe ezozela yo nanga yoko loba liwa ndeni tokufaka ndeko kolanda liwa te ka ndenge tobungisaka pema tovandi tozobouge tata batio bukei tokufaka te soki tokufaka seke nzamba kokufa yokanga bien toza éternel soko ya mutu osambela to te toza éternel éternel atini souffle de vie o toza nango nga na yeba ke nazanga pongane na zoloba nga na nzoto toza mibale na kacha moko na yeba ke un jour na kolongwa na nzoto entraînement kolongwa ezaka déjà pongi nano lala to lamuki na tongo donc makila bangungi ndenge basoki yo na yeba kite nano lala to lamuki loboko ngumba mi passe vimbi po olela ki loboko makile kangami oyo kite ti olamuki ko situke komi lokola défaut siko nzoto ezaka ya yo siko koma yo na kacha nzoto na olali me omi yebite mais kaka yo ki sou passe tango zongi c'est que to déplacer ka to zongaka tala mutu so ba sa l'opération comment o to lala ba betaka tonganini o so ba zo passe le motema ta nzoto ozo capacité mais tango la muka anesthésie bando sila bando ko capacité mais ya on so ba pourquoi yo moko na kacha yo moko longwaka ozala ka nzoto eza yo ce qui fait na so bano feti ba preta biso nzoto na mukili tout est vanité to lobelaka tout est vanité na leloté tout est vanité après. Ce qui n'a pas été calculé, est-ce qu'il y a 2050, n'a kozala. Ce qui n'a kozala par la grâce. Ce qui n'a pas été calculé, en 2080, est-ce qu'il y a kozala. On a ce qui m'a quitté par la grâce. Un jour, tu vas chaque fois. En 1912, nazalaka mukile zalaka cravate latama. Le longa pena ye na paronga na kuti, nzambe pa pesinga privilège ko mona mukili eza grâce. Ko bima déjà ko yeba mukili okende li fe lotolola eza chance moko di jamais vie oyo to yeba te omoni banyama ba raisonner rappel ko la biso po baza bikela manzambe basana makila na mai mais baza limité po ba pesa bango privilège yo nga tozo te kokota na bokonza nzambe mais yo ozi grâce ko yeba nzambe nano sambelite mais oyebi ke nzamba za satana za malgré tout ozaka ba ignorer ko wanga na nzambe pona mukili tu oyo bisengo satan de pesa biso privilège ko lingango po nzoto déjà ndenge to ya ezana ba 90% ya bisengo mukili yango moke lingama na yo na nzoto bozaka na conflit soko yebaka te po ngana ko bakena tiki cigarette o mona bena butu su toka na dame bena sotemi na ke masa na milaka ya suka na kana posa na tika masanga opani no mona masanga zo tungisanga masa na soko ba kosu moko pi motema na ngana kende ko hôpital bakayinga na loko babike so na tiki masanga te danger ba prévenir yo ore otika mokomona batumsu ba kufa likola masanga docteur apekisa akangama nango akenda ba pekisa cigarette na miso batu abata makamena pembeni azomela ozomona teke yo moko zo tereri yo combien bakenda cimetière likola ba pose ya mukili oyo ba pekisa ezo mapso na ba danger lelo yo pona koyeba ka nzambe ke bongola motema fier ate oza na mbongo ata bisengo mukili bimisio loreya ba chona ba photo partout na ba journal na ba téléphone na ba tuna ba TV. Un jour, vous vous rendre compte que au salaire qui vous a passé au père qui nous a monté. Ah non, le bawa, on dit manga le loté. Un jour, on a raison. Au moins, on a raté bawa côté na banzela ma beba simba qui si peut pas régner. Na boya kabangotin, so kabelinga mbongo na kondima po pesinga. Menzelo kedo de danger ngana koyaka ngo jamais. Na ndimina za la pauvre ba sekanga ba leki ba lekinga na mbongo po banginda avant. Okota na ndako nganga tote talinga te. Pourquoi nga pena ko signer na kekota na nzela mulili pona nginda neti yo mena boyaka na ndima fi na ngebi mana perte na la na kikuku na ndako etangaka to dinda na mai soki mfule beti na mwasi na nga to la likola kitikwala ba cholanga vi mobimba na sambela ka teme na boy kokota ndako nganga botuna kate pourquoi muto aboya ko simba kisi ma prière pété abangaka nini ce qui fait simaliwa danger eza ndeko ana loba okondimanga lelote un jour okopianga rezoba makamu pasta lobaki soki na yebaki oko regretter bisengo nyosa mukila to zalaki nani to betoko maboko to na mbongo nini eza lokola papa tango ba pekisaka biso na bomwana to kene ba maya kalamu
to boya ka po liberté ki bo mwana ko sakana to sakana ba maya kalamu to na échanger mais le lotango na kola na taka ba maya kalamu na kuma ko kankele moko ba parents bazaka bien pour que ba pekisa nga mayo pourquoi ne ko reconnaître malama ba paraka tango na koli ndenge po ko reconnaître ma be na otango ko kufa okende lola bisanga mukilo betela ka to les aki vanité awa nde vraie vie yango ndeko yeba yango soki ezalaki ata ke okufi oke non na ndenge toyebaki te ndenge toyela ekozala te bien mais pas nzambe alobi te lokola pesa o nzoto na ye oye korépondre mokili awa soki okufi oboyi kotosa ye okoreconnaître ti okozala na lifelo na meka kozika na moto ya bushi na oka pasi moko ya maseki te na meka kozika na moto ya mbabola nde boye na meka kozika ndamu kaka na rechaud et puis mokolo mosusu nakenda kosude se eloko moko bepa souder atie moto no bapesaka nano alimete puwa ndeko meka kolekanga kaka moke nalobani nde boye siko nalola fois 100 000 na lifelo fois 100 000 kozika yande et puis kozika ngo ate oleli ti na 100 okokufa te kozika na kozika taka kolo mokila bi bao bakotosa ye bakokende lola bokozala na fin du monde ya libela na libela mpo kotikala suku lokolo eya deja moto okotikala kokufa te na bandi exemple ozala liboma obima liboma mpo kendaka bikendakenda oza na fulu me ti liboma okokufa okoreconnaître ke okokufaka te soki okende lifelo yo landanga ndeko omoni batei komona bango pamba te naponaka eglise te missioni kimbangu catholique protestant o nzamba mpungu musulman etalinga te kotosaki révélation tingama conseil nanga kaka kangama na o nzamba lingi tosa ndeko nanga kofana kiche église eza kobongola motema te kokende église neza place oyo tokaka mate ya po échanger biso mais vraie vérité yo moko place ozalaka kobanga batu te na miso bango vandi omelaka to batami omelaka cigarette te ba frère ngayo na miso ba frère ozobi mutu malamu saka ekobote kindumba te mais na pembeni champion yango te kosam lokuma kokota lo les atindo pesa ba dimba betela ko maboko moi na église mutasonga ka pende église yo asomba ka ba tam tasomba ki ba instrument tam tatongi église yeyo oui okozala lokumu na miso nzambe soki pona mbongo akopambola misana yo ezong sa mbongo po singa ki église mais kokota lo les amaka mususu na ba vérité soko tamboli na vérité te ndenge nzamba lingi okosepelisa ba pasteur okosepelisa ba mwalimu okosepelisa ba diacre okosepelisa ba mais na vérité loin de là ndeko nanga kokanga verset ba bible na mutu mobimba ngote kotsolola kokota lola to sanzambe kotonda ba verset yango te kotamba na bible na sali peka yango te vraie église yo moko conscience ne funda soko zaka na vérité témoin ko se pesa batute se pesa nzambe to mi na période yo tala kitala tala matoko le bando nuna age poussani o matoko kitato ke vers la mort na ebisio na mukolo musu na kenda place mo boye na mona crâne escalette ya mutu mi bale est-ce que na ko ba ki o patron mobola to azaka na mbongo to te o il est trop intellectuel te wane ko makama molimo nzambe relaxer ba diplôme te na giloria na yo nzambe relaxer famille o ya te na ba richesse o simba nzambe relaxer ite ke o na zaki partenaire donateur ko pesa ba don belé l'église te nzambe ko tuno kaka o tosa ki ndenge na linga ko tambola obi ko tosa nzambe latini tika masumu tambola na vérité kotika masumu ya kobangisa ba pasteur te ke ba mono tambola malamu mais na vérité tambola mabete na mona mutu na église asa na poste lokumu mais kendo tale ki ndumba atikate abimaka na ba ser no tel moko boy na moya wanga no ndira bimaka na bango te au moins na frère mususu na miso bat bien pesa ka pe dim mais mbongo na utaka na misala moko soko yoki akalaka batu vol armée na chichaka pe musala mutute mais makamka na oloba o kuluna o ate ya batu mais n'espère bat bongo na motema te aloba makama nzambe metanga memaka bible na suka ila na otende pona checker tono bête bango boro ba mama ba kolela ba kopia mbongo kombe bateya bongo ba kaloba mataka partout na église ba bis wapi o même tuna bis ndeko nanga to na sede moko na hôpital be frère na biso abande ko sala bo me ba ko juer ba tambola na ba $10 moko be avance pas benda mbongo o mona ko tu $10 yango ba zo $60 nana ko pesa bande ko ndeko ma tango batali surtout ba mama mawango ma tango ko zo akiti na bis amoni bis misusu abeti même likam ti pourquoi akokongola mbongo be talebele kimoyibi batu batimila bami ba chauffeur na ba rese moi monsieur te o timing kita kende
pourquoi yo zoté na bus comme na suka ba chauffeur ba isoke 4 biso pe mbongo ndam ceux qui te continuer te to bengano c'est ba na ba chauffeur na chauffeur ba timbeli ke moto etel neza ki moyibi tout wana izamabe ndeko na lo ba vérité boko kota lo la ndenge nini ndeko lipambola nzambe ba force kate et puis qui ba na moto yo asenga ba mbongo ebele à moins que ça la cause mon exime et ça la chaque fois ndeko tali période la Congo te ko pese ça ndenge zote na motema mutu ndeko nanga boti ko forcer batu lipambola nzambe soka bengo na likambo wana ayibi ninga kotinda peso lipamboli et likutu balesa ke na corbeau est-ce que batambongo bazalaka te soka zaki mosala nzambe lokwa lelo ndazo tamba pa patron nyonso anga ko mandia anga senga mbongo ba pesa mena lelo nzamba tindi te combien de batei lelo ba kabi ministère pa bato mbongo na banzela mabe na bi mabe ndoko bo pesa nzambe valeur bo pesa mutu apesa bino loto mon respect mapamboli nyonso tomoni pa satan nzambe nde kolo mapamboli na satan nzambe nda bombaka ye comment vous trahir kolo mokilibo likolo ba vanité de vanité hein si et lokele ki mabeto salela nzambe na suko se retrouver na lifelu tika ta bato ba bebisa kana bango awa ba ozatana avantage bongo yo muto tiaka na komba nzambe moki na ndenge nzamba tinda gite na suko koloba nini na ba verisa na munoko mais po piller bato na bibo na bi mabe ndeko nanga na loba na vérité moko to banga masumu to kota na lola ndeko nanga tout est vanité na betaka jour Seigneur nanginda te un jour na kolongwa na mukili oyo na lingi bata mukili ba apprécier nga te yondo apprécier nga na ndeko tinenga na mukili na lala ne toko ba cholanga na bima liboma mais na tambo na vérité ko sepelisa yo bata mukili ba wolola ba seka ba comparer m'en fou Seigneur soki na zeya yo justifiant ka mukola suka eza na mukili te eza nde na lola na zande pemene et puis nga na ngara lola oya lokumu te na kuta na Abraham te na ngara lola atalo na ngezo tanga pour finir zata na dumi ya lola ke na kota gi lola c'est ça mon problème ndeko nanga nazo kamwa yo mosala nzambo zo wela titre on dirait païen mosala nzambo wela ka titre te nzambe moko nde na plan so ka bongama comme ça na place tel akomema yo yo zo wela lokuma mukili jamais na lobi ndeko nanga soki eloko ba proposer o te ko sala ngote à moins que nzambe moka a révéler yo neti mususu pe na zolo ba masumu ezana ba faso ebele bandeko na mona ki bazo komba balabala o bandeko nanga ya liloba ba benga mapona ko tia soin na population tant bandeko tia matitu na sepela ki mokomso na ti feti moko bena ozo soin na ba iner na kuti ba bare na moni penda bazo komba prince le kwande na mona ki na ba paya ngana bi Congo na biso nzamba pambola ba konzi oyo bazu initiative ya ko pesa kini bopeto merci penza ate ko simba toteme initiative obozui na ndenge so kende nzamba pambola po bolongoli bato be na chômage boseli mena ko remarquer ba fulu ngo eti on dirait ba tango ba boy ko sala ba fulu ezongi ya tembe salité x3 au moins na bonjo ande ba konzi na biso kaka ba mo ba pekisi musala po bazo futa su batute or bato ba osa musala wana ko simba salité c'est pas donner n'importe qui un microbe combien est-ce que l'équipe mo balongola ka misala wana bazana ngo penda nyoso complet bana ba gant bana ba pau bana ba nini ndeko nanga solo wana bana ba kashine oya boete mais openda bosela bango pona solo ko takate obi chaque jour ko ka solo za malade au mona pe betam su ba futa mabe so ba réclamer o ba ko mabe ndeko nanga mboke ko bonga kan pays lokola Congo o bazo tanga ki tonda bomengo premier soin ya place biso moko toza na bino ba konzango to tia ki sasa propre bozo ko kate kaka mbongo ko futa ba tona ezate mais o bino botongela ka bandako bozo zoela wapi ndeko na lo bando bi mabe boko tuna mapa kolo mukilia na lo ba merci na bi mutu mabe un jour bo pianga raison ndeko atako atanga kutu na lo ba na boite boto tona ngamoko ngata na pillage ou bien bon so na bi pillage kutu po biloko ba atana kutena na biloko atana kutena 3 sacs ya mbongo fele nesika batu bazate na remema nyonso te na remema quantité on na kokoka na kepe na kozonga deux faté na kufa pam po na ebike na bimisa ki mbongo te na zokita mananga waya na kutena ngo na zimoko na ke na kozonga deux faté po na kufa pam mais bino pe ndeko bomengo a Congo bokutai nango c'est pas ba classe na bino te comme si bino kuna merci ndeko boso mona teke ba ninga bazo souffrir na solo ezo pepsa ki sasa ya biso na bino place boza ezata te ki auto profiter pour na biso bino boza na kimia te bovanda na mboka bapaya te na biso na bino tofandika na kisasa pona ko futa bato na mwa mbongo basengi mukebo pesa po babongisa Congo na salité kaka bokoki te bokobongisa Congo siko na nini ndeko nanga na lo babina lobi mabe
promesse les kate ndeko ya ba prince kutu totika nan ya ba quartier totika po ba population les kebele na ba uti mboka bazo ndaka minda kisasa ba ko tonda mais oyo neno solo ba ya fulu kini bopeto batonga na liloba bozoki bango ba ko sala musala ndeko babandi ko sala musala ba commission na ba salaire ba 2 mois impayé 3 mois vraiment motema mabe yango ya bino même ba konza mindele pe ba na misala molili me ba bongisa quand même mboka na bango oya biso ti wapi toko za motema mabe ti na niveau nini ndeko nanga pourquoi tozo sala boye ndeko nanga o le kana tevo zolo bana komba kolo mukili o nzambe obite nzambe ndacho na pose wana ata otanga osilise bele balekyo na betide mais ba chance yo 8 ans ce qu'on suppose c'est ça grâce à Jésus nzambe nda pese opem nazo bano vérité ndeko nanga yo kanga bien nzambe nda pese privilège ça atali masumu na ote atali bagage intellectualité atali ka kibomotonete na chayo obi kombe bazana kiti batala ka tefe ba yo kaka yo ba lekyo kutu na intellectualisme wana mais elle a bango chance wana te yo kutu soko tali niveau na bango yo suka na moi place boy o bongisa nde français na anglais yango ba poussa o liboso mais petit besoin pour na pepe fulu rien ah na bible na bimabe ndeko nanga to banga nzambe un jour to kokufa ebele ba kufi pona yo soko bongisa ki place wana nde ba futa ki malamu mais oboyi ba futa ye patali na rovanda bote bana ba kolina basine na mwasi na ngasoni na jeune rolese bango nini na kendo lukata vina ngamo ko simba kenda nzela ma ya dinda ne bani tamba kona sanke baliniere dinda ki bakufa ki 60 personnes bango pe baninga ko exagérer ba mataka baliniere bele boy mais ba matie bele po misale zatin ce misale zala ki nde ba ke ba voyage wana tin ozomona te ke yo za na place ko fungula je po baninga ba futa ma bien mo kangije na place bazala nzala ba ke meka fi libanda o akufa na ngola o akufa na poto o akufa ezande bino na lo bana obi mabe ndeko nanga un jour to kotunana Dieu est bon bisengo wana bo continuer mais yebango kolala eleki kotambo na kimia ukotambola partout ba kobetelo maboko mais place à kolala ndeza ba place nécessaire ndeko un jour to kotia mutuna se bo menga no tem to ko justifier libosa nzambe ba mbongo yo zwaka wana yango tem to ko lobelo libosa nzambe na ba no na juger mututé mututu zonga jiga soko lingi Congo linga congolais nyos linga bisika nyos ko pona ba communauté tous les communes za commune à RDC na lo ba polele to linga Congo ndeko nanga conseil gratuit pesa baninga chance bazwa kimia soko zwa to ko luka to ko kanana yote to ko zapeto zonde kimia o ko pesa biso à l'aise atana to bongate to za ba futeli mais to tika basi na ba nesengo ke na za rappel journalier futenga bien pour kubisa ta Congo ke mobile nanga na ki journalier achaki saka fufu na ndako mobile nanga na ki chauffeur abomba nga na ba famille mobile nanga na musala saka ya waya te Congo pendeza bien so ba abengi baninga na ta musika ba te baninga bwana mboka yote en tout cas nga na za leza o saka musani na nga débutant na saka ki journalier na compagnie moko boy mais na zo te ya solo obi film no talaki o talaki film ngo pe o parna TV masana somba TV kana ki journalier na o mona azane na musala malonga te kana ko futela wana apesi Congo valeur pa nini abimi pe mutu na place au Congo pesi respect mais bino yango te bolingi batu ba sambwa tina niveau nini boko monela batu ti wapi boko iba tina niveau nini ndeko nanga to na loba nzamba kotuna bino nzamba kotuna ka basala nzambe te ke bochaki milimo batu wapi nzamba kotuna na bino bosaki ba konzi bokambaki batu yebango soko zika responsabilité okamba batu 10 20 30 et comme jugement libosa nzambe akotuna ka lisumu na ote bato geraki ofutaki bango bien po batambola malamu nde yango na lobi wazana matoi ayoka to banga lifelu na mona mutu moko te mbongo akufi serkene ba changwa ni etage po ba memsena ba bien na mona te mutu moko mbongo akufa bakunde sima ndako jamais na mona mutu mbongo moko te oyo bakotie lola na ba ange po corrompre bango po le kanga mbongo na mukili azate soko kati motema tout est vanité ba kate kaka talaka banda ko somba 10 même ko kufa ka ma ba ke luelo salle de fête le kwa mobola c'est qui fait oza mopaya makambo bomela nzoto tout est vanité nzoto ya yo ko peso merci te au moins na to kende ba poto bongisa ba tenti même ko la malade polypo misi seul mozana mbongo be na banque tout est vanité pesa nzambe confiance tambola malamu linga baninga poto tambola bien au moins logo ya FMT nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre ce qui m'a comme na loba chango pena mukili poto to sana to keni malamu vraiment nzambe apambola na linga bino ndemba la simato kutani numéro nanga plus 243 84 75 18 112 nzambe apambola nde to kutani balasima merci.